Sodome na Gomorrhe, Papa Clem na Mesana Kolanda, Nzoka Elombe. Didi Full Business, Roko Masala. Congo Révolution avec Didier Lacoste. Bana Damari, Bana Lemé, Bana Melin. Et puis Tobo Sanité Babobini, Tobo Sanité Villeneuve. Dans les labino Boya, dans les prestiges, Salo, Norobeta chaque dimanche. Boya Royo, Kabandjembo. Attends, dans un kina, no foot, avec la vol, na yé, na bêti concert pour nos CBSamino. Boya Robina, maman Nzoto. Boya Robina, Baseke bien. Boya Robina, Kayungula. Dans les labino. Et ça, on a 77, 310. Même Amino Bakoto. On écoute, avec la donc, la Mikitoko. Bah, répète qu'on a la danger. Papa, maman. Déjà partir à 13h, on est ici. Piscine au Libanda pour nous nager dans le été. Ma maman, bon mais maman. Après ce concert, ils allaient 50 routes de Paris, Brésil. 77, 310. Sans oublier. Ekoswana motema mama. Nakobomba nakoyebisa voisenti. Ulandi Minteng, Maître Kazi. Ulandi Minteng. Joyce service traiteur. Tout y est bon. Il y a un sur la sika. Contact ma mission en contactez-nous. Tiens ta fête, tiens ta mariage, tiens ton anniversaire, tout. Cérémonie. Joyce service traiteur. Propriété, classe, bien-être pour les gens. Parce que la santé, tu n'as pas de prix. Pour vos fêtes, contactez Joyce service traiteur. Merci. Quand on connaît, quand on connaît pas, on apprend. Aïe. La culture, elle est vaste. La musique est sa première fille. Pour nous, peuple congolais. Et ici sur ce plateau, mesdames, messieurs, dans Mputuleo, je reçois un talent, un artiste musicien hors du commun. Comme vous le savez, Mputuleo, nous avons l'habitude, nous, Congo Révolution, de toujours vous ramener les montures. Mais aujourd'hui, je vous ramène un artiste musicien que moi je connais, que beaucoup de personnes maîtrisent. Je parle au niveau de la diaspora. Il n'est plus à présenter à un Congolais de la diaspora. Mais aujourd'hui, pour cette émission, pour tous les hauts, mesdames, messieurs, rien que pour vous, ça sera une très grande découverte. Bonjour et bonsoir chez vous à la maison. Merci de suivre Congo Révolution. Nous, c'est pour tous les hauts, bien sûr, pour cette émission de culture musicale. Ensemble avec vous, bien sûr, on va animer cette émission sur ce plateau. Mesdames, messieurs, Mazembe. Bonjour et bonsoir. Bonjour, Popol Mopassoula. Boni. Ouais, ça va. Très bien. N'a pas occasion. Ouais, on ça mbote. Ouais. Na bato balanda ko bisika nyonso o betaka. Ouais. Na bato ba sepela na mungongo na yo. O lelo mungongo o et des familles. Na ba orchestre et belé o te développer awa. Si. Pesa bango na mbote na bato to ba otala. Ouais.
Je vous salue tout le monde. Onyo Sobalingara. Ariol Mata Mazembe Mbappé. Mikolo na benga matrona Mbappé. Bo mesana ko benga ngabongo. Mbappé. Donc mote na bino tout na batunyo Sobalingara ngai na ba papa na ba mama na ba chérie. Donc batutu ba salam na bino. Je rappelle que en sortant de votre famille, tu portais le nom de Ariol Mata. Mata, ouais. Donc voilà. Et Libanda Mazembeye. Ouais. Tobeta li sonango pour anini Mazembeya. Ouais. Mais ma première question, ce serait de savoir parce que sur sali tout le monde. Mais non salité ça yo mom to maîtriser. C'est ça. Mazembe. Ouais. Naninde oyembeli nanuté. Ah, presque bato nyonso senga ina yembe. Te nabi na longwa wana. Nabi to longwa wana. Ouais. Po ba yemba na bango to ba oyembela na album na bango na yebi. Ah, ouais. Parce que nga question na ngeza naninde oyembeli nanuté. Tamso nzambe gaga. Tamso na yembeli nzambe te. C'est ça. Donc faut na glorifier, faut na yembela epé. Na bandeli sous question. Ouais. Na reformuler ngo. Ouais. Na album ya naninde na noche mungongo te. Ah, peut-être il y a Fali, peut-être il y a tout il y a Fali. Il y a Fali. OK. Na ya nani susu. Eriche Watanabe. OK. Nani susu. Ah, bamsu na bosani hein. Donc, bamsu na bosani pas comprendre vraiment. Mesdames, messieurs, cette question, c'était pour ouvrir, bien sûr, cette émission, en vous montrant combien cet artiste et musicien est en train de participer dans différents albums des artistes et musiciens congolais talentueux et aujourd'hui même des leaders de gros noms. Mazembe porte sa voix, bien sûr, dans différents albums. Sortant, bien sûr, de son Tchangou très affectueux. Si. Ngabina mona Tchangou ya tongo. Donc Tchangou vraiment. Ouais, il y a tongo pena donc côté ba Amanda chante, là côté kuna. Mais c'est quand même étonnant parce que bino d'habitude bato babima na Tchangou ba musicien, ba idole ils allaient plus Amanda chante, ba vient na côté kuna, ba c'est les no banani tout ça là. Mais comment ça se fait que yo qui muto aza yo na idole okena bandal bima Tchangou? Nga vraiment son abima banda les apona venanga selebula. OK. Ouais, parce que elle a surtout zobeta ndule surtout sisi. Donc faut bozana chaise na bino, pas vieux mango et tout, je salue mon vieux propre. Donc bozala wana bandal donc Thierry côté wana tout. Donc et comment penanga parce que ezala susuke pona utaka susu pa venanga titina altampon. Kuna susu ezala susu chaise na biso. Donc wana peneza la rap na tokanga pena côté wana tout. D'accord. Donc ezala na que donc yango na mesana isko trop bandal kasavubu. Donc le quand on doit répéter sous inde 3 allez sengep na ke fona longwa njil po soutien pena na njil na nenga bien ezati. Donc yango na yaki na côté à centre-ville bandal kasavubu ngiringoto côté on a tout. Mais c'était pas trop dur pour Nayo pour nako sangana bato ya bandal parce que bino bana Tchangou moi et comme singa kutolo bandolo bien nga na mona ke bozara plus na bolingo vous êtes plus unis mais côté ka Las Vegas na Tchangou orchestre Mobimba pour o kitati bandal batika ko facilement kele donc ezalaki ki bon micro ouais comme tel pe ezalaki ki nazali na tante o yazalaki ki ando vanda na Veni Pumbu na bandal. OK. Donc na gome pena ki fona zala nga kuna par rapport njil parce que Las Vegas ezalaki orchestre ya njil parce que c'est les unes pas là en mouvement. D'accord. Parce que ba mouvement na biso ya njil ezalaki na nakolo banini na lire vraiment teke oyeko bimisanga lobby. D'accord. Non parce que na mona déjà na musika na tali vraiment na bi non nga fona gende ko sala test na centre ville na ke pas faire recherche de poule to yana biso na il était comment après na ye nga mala moko pas venanga selebo ya mbinga pe na motema ya peto ba pesinga pe mazimbe lelo so yango mazimbango mazembe lelo sali makamuna bango makamuna ngo lelo na poto tout le monde est d'accord hein? Ouais, une très belle voix talent mon otogo tokoki susu ko doutété. Aujourd'hui tu interprètes au moins les chansons de tous les artistes et musiciens. Première voix comme ténoriste.
Donc, on est fiers de toi. On va découvrir, bien sûr, Naba artiste et musicien et les arts. Mais en traversant Tchangou, tu es parti. Naba recherche, il y a voix nayo. Ouais. Recherche, il y a Moussala nayo. Parce que tu l'aimes, Olinga Moussala nayo. Si. Tu es tombé entre les mains de Boulantoul Al Pacino. Ouais, c'est ça. Nakoyara na maboko orchestre ya venanga Boulantoul et ala na njil. D'accord, ok. Ils ont trop njil après tant on sali mouvement tant ba marambo ya bien ngo banda. Nico, ouais. Maramba bien tant ngo banda via yiko dai. Donc ça là il vraiment biso passi. To les mais to aller na choité. Tout ça qui après il y a arrivé que comme tel golinga musala ngo trop na yesu sundal. Toi, tu gagnes pas Al Pacino quand même, tu as participé. Pas Al Pacino. Tu as participé à un album Contre Mur. Ouais. Oyo Banze Mogitoko Al Pacino sala ba featuring na Batebele Bendoson, Ferregola. Fali si je me trompe pas. Parce que moi Batebele. Bon, Batebele un album Moana Contre Mur, très bel album de Al Pacino. Oche Backer, Oche voix belé. Voilà. En fait question ngai kuya wana. Ouais. Bon, tout ça la vocal parce que abandaka ngo déjà, biso to yaka déjà na sima album c'est comme na suka. Comme tel bon, moniki tout ça na ba voix ya bien, to yeba pe choral. Abino na kotika bino bongo te boza ba petit nanga, boya bosala cœur. D'accord. Pour musicien ba yemba na cœur, soza choraliste c'était dans matro. Donc faut yeba na choral après vocal ya kanango. Vocal go sala ngota na minute on est aux abo et to sali vocal. D'accord. Choral les ala faut respecter ba musicien surtout ba landa ba yebi choral ninge zala. Donc tant mutati nuance nae donc yo pe faut landa nuance. Toza cœur monko ya album wana. Ngalinga nzima Manu Luvaka na. Yeye maluwe yeye Luvaka yeye maluwe yo kangama wandenge na kolela kayo yeye maluwe yeye valuwe yeye Luvaka donc c'est ça tokuza tama eloko wana Jésus nyo sala kuna te Manu Luvaka projet Lubaka ekomi nango kaka boye silembela yebi Manu Luvaka c'est des titres que tu ne travailles plus donc, sans comme tel des années passées beaucoup des années passées donc via Kinda les Lopez Al Pacino je crois que 10 ans lelo 10 ans 11 ans depuis Al Pacino à Kinda na musika to saluer maître Churamboma l'imbattable Churamboma Al Pacino a Koufi a Kei mais il faut continuer Moussa na yo parce que y a ngonde tata na maman il fallait continuer OK go beta porte c'est pas ya Ferregola te na kinda kana pa nani titina kampon d'accord grand cadre on tuke peka na bandal wana siko nazo kinde na bandal nazo zonga OK nazo ya nga changu na kinda ka mo donc ya ba kembasi peno sentir pena ki okenda ki tonga donc ya lipa na mwamba d'accord donc au sentir pena ki moi kembasi pena nous le ninge zala après kuna pe to vanda ki mwandambu to vanda na ba masebele ba msusu na kotanga ba kombo na bango te do ba tumsu pe ba kota pe na ba kese msusu donc tant to vandi après na monika ke mango so tambula bien te kuna place na kendaki à venir vraiment ezalaki te vers uzwa masolomo ya Dubai ba ke Dubai biso ba tutu ala ba chef wana to tikala d'accord na yeka ko uzwa sous décision na bi na kena pas faire cher des poules d'accord pas faire cher des poules mais qu'est-ce qui n'a pas marché avec l'orchestre de Ferregola parce que tu n'as jamais presté là-bas et l'on marché été et l'on marché été bon pourtant voix ezali faire alinga bato ba bosseur eza diabo ah bon parce que ngala kutana na diabo ya makasi diabo wana nakutana na yebite so bato nyoso bakutana nango ben ezala vraiment que lelo na sali test Ferregola ya lobby pa yoka ndaki mutu moko yembaki donc Emba ebele ya makanisi nyonso na bongo moko nakoma kobanza lukula prisonnier na boloko spectacle ngo eza désolé mais inévitable mubiala maimbi na bandaki ko sentir yango avaye koma donc ni na yembela kango continue oyininga pona likambo sege mwa bia bozoba
befo nyonso nasala mpo nga na yo tolinga nasega mwa bimetango anko donc ntango nayembi eyako arrive sikoyo ke vefa ya lobi bato bayebi kaka te non motu wana donc lobi akosepela mpo misi abi akoti Ok. lobi Parce qu'il faut signaler que Ferrego là, c'est vraiment un amoureux des gens qui bossent bien en fait. lobi nango ndenge ezalaka kaka ke ezalaka jeudi je crois jeudi wana Thierry Charaza bureau na ye Thierry Chara abinanga donc lobi yaka avant ozala déjà tokomi lobi nango na porte kaka na kota pour répéter bandaka normalement kuna ya bandaka 20 ba 15h ba binanga yaka déjà 15h pour kota ozala déjà bien. Ok. Comme na porte boye ba mettre da bandombo yenga oninga ya bongo yo faut payer na porte na bi bon on fout na ngeza na problème te mamoko li kofi mala moko La bête sur le coffre. eh Oh. Yo. na ya tese lobi na sali mais lelo ba betinga Bokapamba be mutako beto ata yo mo. c'est bien beau ba massa ba santa pe na boulot ba moni vana ke o so to tika e À l'époque, il y avait qui à l'époque presque comme musicien? Chiquito vibration presque Siri wana vraiment bango tout hein Ok. Ok. Bah échappé. bango était échappé Était ouais échappé non à vivre wana là. na D'accord. après ya ko arriver pena ke na jar wana pena nga mona vandi pena mopanzi Obité. ya pena ba seka pena na mopanzi o senti pena ke ba mise ba seka yo Hein. pozui ba bolite ba maître Oh. nga mona bi nga pena mama ndule na kati na Obie coquille. kwa masubo ete na yendule ba betinga après komisu maka mususu Loko ape endima maka difficilement na famille obika natika na ngai. na ndule kutu bantikala ko ndimanga te na famille Na. balinga kutu te pop surtout na père donc je salue mon père papa de Dekese donc azapena mutu donc talaka bango ba bata ba molangi Ok. donc na mama ndule Donc il est caté. elle kate donc obeta kaka ndule na ndenge elora lito ikutu donc elle kate donc au senti obeta ndule na ndenge mo ya kuzu mais na palais bamsusu pe bazana ba fanatique ba yebi ke tsoke laver ndenge ya la kaka Oh tindika. mais na bayi pe na ndule Ok. na ko kena pe maison mère ngabité Encore izaleka pembeni. pembeni ka Obimi okotia. pembeni Blaise Boula répétera na métro na inde 3 faire rigola na Métropole maison mère donc na la Zamba Playa. na bayi na kena nga palais vi na nga mo boya courage nga petit ndule la ga bongo ko tika te donc iso ko tiki ndule ma trop ngabi ça va pas de souci na okende ga vi mo epsingo ba Blaise Boula zozo ba musicien. D'accord. Donc faut bokende kaka bokika ko ça pour Voilà, je signale également que Pondération 8 et c'est Salema qui. Voilà Pondération c'est Salama. Et Pondération 8 et c'est Salema, Makambutu ici et Zala bien. C'est qu'il fallait qu'on renforce l'équipe. Ouais, faut renforcer. Tu vas dire boya, c'était mercredi je crois. Bazo yemba biso pe tueka inde toi na tambola kutu ermo ya kobanga pona banga ki tamso na kokuta na maître moko boy susu o tukuta na na koti na inde 3 o c'est payant. Na jimbo on a pesi to koti to na masa moko boy to koti babina ngao ba présenter Blaise ke mise mo waza wana fo asa test ya uti changu boya na est-ce boyam pour via la nega bon est-ce boyam ingénieur je salue mon vieux propre ya sel tomati na podium babina ngao oyema nzembo ninga bi non oyema mama X est-ce que bien bien tapecho ngabi ça va bien oyemba bosana nga esika yokenda po mokolo yokendeki na makambo mingi na motema bosana nga esika yokenda po mokolo yokendeki na makambo mingi na motema mokolo yokendeki ngaya wanatikali susi na nzoto ekanga binga kole na nzoto nanga ngai moetena bimisana miso ya bato noki te basekanga jipe bula vanzao mama ise mwasi nalinga mama ise ngai moko mobali na yo kipaka na yo ngai te mama ise vepe na imotanga sentir na abi no bokata na ndule abi
Et puis Pétion azoyemba bien donc pour nga vraiment o la tagabo ngabi wena la tagabo abinanga et puis Pétion amazembe abinanga Pétion na banale loko mono ya mazembe ko ti mama mouvement ngana kota mouvement bongo et botan bayo meko na ligo Jenny tant bayo mekanga la ligo Jenny na sambela nanga ni nango pona blessé boula notre père qui est sorcier qui te ne vienne nzambe pe salupemba donc vieta mayoki ga elora bongo à sentir pendant que une autre rigaine mususwaye pour na popula ngo vraiment donc il y a danger Rigaine ouais on yo beti loko président Rigaine on a la président on a pas Zali mais siko akoma déjà il était comment pour yemba et comme moi ja après ba matanga na première équipe mamoro na komigo yemba. Mais je tiens à signaler aux téléspectateurs que l'histoire quand même avec Blaise Boula et c'était vraiment une histoire d'amour bon azwa que pendant loko là petit frère et même ton fils également parce que je signale que jusqu'à aujourd'hui tu participes et tu continues toujours à participer dans l'album il y a Blaise Boula en fait album Oeza na marché donc Randekita au Bobanda qui travaille depuis Kinshasa tu as participé dans l'album depuis Kinshasa Yo Nabajem Rose et les autres si tu participes na Randekita tu alaga pas JC to bandanga na banda danga presque belé na imba na Kenya na imba na Kini na imba lokola ba Santenzinga donc Santenzinga po imba na Kini Santenzinga na imba na Kini d'accord ku tu ve ku tout temps na biseke na fona bongisa mo batu mo bena kotisa bi non donc wa kune lo mo ya bakisate wa ne lo wa kotisa pete donc voix auto kana nzemo Blaise Boula na Randekita Santenzinga voix waneza ya depuis Kini d'accord elle a ngate mutu na ngana imba pongana mwana ya suka ya pondération. Vas-y. Tilelo. Na mwana ya suka pona kuta déjà batu. Et loko siko matisanga ezala ki mayele na ko sala vocal na ko yeba cœur. Donc yamona epesanga ki chance. Vetanga meki ba meka masa moko boya yembi. Santenzinga yepe mtabandango. Via ki na on a parlé alali. Abenga na tongo. Ba 5 heures déjà benga. Abina mazembe na posa na oya na studio à partir il y a 6h yaka ponga na studio so pesinga 6h au mona nga 6h OK et lo wana ya sele mtaye bisanga bi petit foya alinga mina voix no za mobimba na ye à partir à 6h abisinga la l'avant yaka 6h OK na ye ayo bisinga maloba nzembo abina nga yoka na nzembo est-ce que ro yemba ngo ngabi ouais président ro yemba ngo abi kotana akoti na kati na yoki susu na yoki deuxièmement OK bolingo ya Santenzinga lele trompe yanga motima na plaisir nandimaki te qu'un jour okokaki koyela ngai bonheur oyo lelo nazo vivre nango mingi bakota bamarabu nganga kisi mpona koluka makwela yanga donc na bavirgule nazobakisa oyo ezalaki te nga na bakisi ntango na 6 na bimi yasela betelinga maboko abinanga oyo mpena na nokolinga yango wana. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que dans un an début na wana et là on est ça là que oche ba voix na ba cœur album ba tout en fait Nakin par exemple mais obimia sans vocal et là on est ça oleka et là ba nego oleka ba bilong sopi na kutarango batu ba sisi déjà studio yango no ya c'est la pesanga maele mo abinanga soki ozo kende studio ba bengio 6h comme 6h parce que mutu mususu akosa la programmation ya nzembo programmation tant bâti programmation nzembo 5 minutes yo soro bimé déjà na 8h du matin OK mutasi saki déjà na 6h mutasi saki nzembo na 6h yo baksa susu nini et le rotin OK donc yangwane et sala pe ke na yana ba retard na yana ba ndenge mais tant na ye pas venanga sele apesinga chance OK apesinga chana banda après yangwana pe salanga ipo na mais parce que pourquoi je le dis parce que c'est quand même regrettable hein, je le dis comme ça parce que l'album il y a Al Pacino et Simara Makasi contre mur les albums m'ont bien Al Pacino qui son âme repose en paix comme on le dit artiste à coup raté mais tout là toujours là-bas œuvre un meilleur chanteur meilleur atalaku donc tisiko toi normalement pour nous sommes tout monde donc voilà mais ce de retrouver quand même voir na yo na kati album mana ngeza la bien mais au-delà il y a Blaise Boula parce que tu zonga na Blaise Boula les sous
Tu as chanté avec Monsieur Samuel. Monsieur Samuel, wana coach nanga. Sam Chitu. Monsieur Samuel, je salue mon vieux. Sam Chitu wana azapena vemo so apesa nga chance. OK. Tanga yoki, yeto kutana ni gamba la moko. Mutakutani sanga ezalaka bienvenue makanga. De la paix. Abinanga mazembe Monsieur Samuel ana studio. OK. Aluka misemo basa no cœur. Nakei tanga nake. Akuti venenga yemba ngabi vi place na poko ko sala ngo boyete. Bon miseno sofa yoka. Ba misu ba yoka raté. Ko pese nuance pas boyi. Abi leki nanga zana mekango. OK. Mekango esimbi. Après abinanga wimba penga na beteleka ba histoire nanga ne planzela na uta ponga na leka souti pa man na chanter. Ouais, nanga na koma biloko na tout. Na leka kuna donc na zoma ba formation belé après abinanga na nzembo mo me senga foyemba. Abinanga ya solo. Abi o meka mo vocal mo boité na nzembo. Ngabi pas de souci. On doit bangater sopayo. Bisone to sopi sabat na nzembo wana. D'accord, OK. To sopi sabat. Apesinga chance mo abinanga kota kasi calculer ka espace etikali au sala vocal. Na studio pour na kimate, je salue comme ça maître Guy et Mafuta honorable, maître Koko Kayoudi, Misamu, na PC Pembote bon séjour sur Paris, sans oublier mon colonel Tshisekedi à Denise Betou, na PC Pembote. Na studio au lati casque. Na koti na lati casque. Au lati casque, na cabine nan, au côté lati casque. Si quand tu chantes et de l'autre côté, il y a Sam Chitu. Sam Chitu oyo Kofi Abengara vice collaborateur. Ouais. Abengara vice-président. Ouais. Monsieur Samuel. Monsieur Samuel. Et Sam qui coachait ses amis et autres, les Modogo, les Suzuki, dans le quartier latin. Tous à la vrai. Ouais. Vous allez na moi kobanga te ke ya yoka yoko yema. Te nga siko déjà n'arriva déjà vieux wana depuis longtemps. Donc n'arriva na elo mo boy ba yemba. Nini ngona salio lobela ngana yeba o na academia na yoka ka iloko wana epesa masiko ba mayele mususu na bamba biloko wana na yoka likambo nini ngana sali poyo monanga lelo mpamba nakufa bwana mwanoyo ngalele juna yebisa ye nabi venga na yoka o banda kala tango na koti siko na kati wana siko na rêve siko ngana bité son a tienet ma perte et il me semble fouter. OK. Vieux fayo kangai. On a talela ngali kambo mobalo yo na lula grene na lonaki na leindunda te et pourtant matiti na kundaki mai pena bwakaki yoyo nyonso tu wana ekeise mpamba landanda kisaya netes Babylone mususu le mara déjà yebika sozo répéter teningi zalaka libala oya Sodom na Gomorrhe papa Clem na mesana kolanda nzoka elombe Didi full business Roko Masala Congo Révolution avec Didier Lacoste Bana Damari Bana Lemé Bana Melin et puis tobo sanité ba Bobini tobo sanité ba Villeneuve na lela bino kwa boya na le prestige salo na robeta chaque dimanche boya koyoka banzembo ata na zana kina ndo futa bena vol na ye na beti concert pour no sebesa bino boya kobina ba mama nzoto boya kobina ba seke bien boya kobina kayungula na lela bino eza bongo na 77 310 mema bino bakoto okuta bena donc ba lambi kitoko ba repère kozala danger papa maman déjà partir à 13h on est ici piscine au Libanda pour nous nager dans le été ba maman bon mais bana après ce concert les alliés 50 route de Paris Brésil 77 310 sans oublier ekoswana motema mama nakobomba nakoyebisa voisin ti Ulandi Minteng Maître Kazi Ulandi Minteng Alelanga likambo mobalo yo na lula grane na lonaki na leindunda te et pourtant matiti na kundaki mai pena bwakaki yoyo nyonso tu wana ekeise mpamba landanda kisaya James kusa o
Éternel monnaie si amolex. Donc ve pena moi vandi pena pour via bukanga ngana kende ya likolo via binanga te mazimbo mun sozo yemba ko kindaga likolo te nazo pe mama yele bele ko kindaga boete fo okitaka o mataka isala mo elenge pa batali ko. Merci à toi Mazembe. Nous espérons que ça fait énormément plaisir à Igor Balou qui est peut-être en train de nous suivre. Hein. Donc ici sur Paris, sans oublier depuis London, hein, mon ami Chims Kabengele et Chims, sans oublier H4 Mboula, hein, Topesio Mbote, place au Talabiso. J'étais, mesdames, messieurs, à Amiens pour animer une fête de mariage de Salomo Ngalamouloumbe et de Sarah Okembe. Donc voilà, j'aimerais vous proposer ce qu'a été un peu l'ambiance bien sûr de cette fête et je souhaite une très belle vie de couple à Sarah et à Salomon. Puis on se retrouve tout juste après. Voilà, c'était un grand bonheur pour moi de célébrer, bien sûr, parce que j'étais maître de cérémonie, ce mariage. Donc, je crois que Sarah et Salomo, donc j'ai dit une très belle vie de couple. Amiens, c'était bien. Et j'avais commencé d'abord par assister mon ami Fiston Koloké, hein, qui avait perdu son père. Mais après la soirée, c'était une très belle fête. Donc voilà, Mazembe, comme pratiquement na souka na yo. Donc je tiens également à signaler que au Yemana Manda chante, au participant à l'album c'est le Scram si je me trompe pas. Ouais. C'est le Scram. Mais également les nabi album asuka oyo il y a Bless Boula oche mongongo na banzembo belé. Et puis voilà, mais là maintenant exclusivité, c'est l'arrivée de ta fille. Ouais. Une chanson qui arrive, qui va annoncer, qui va démontrer les savoir-faire de Mazembe. Donc, mon personnel, mon perso. Ouais. Mon perso, kokongando je sali. Donc, on a vraiment ma bien souhaité bandi. Donc Mbappé à côté ce qu'on a terrain on va tout ba alagi Mbappé à côté Mbappé c'est quoi à côté na bambango obi nga mikolo non c'est pas mikolo bata bambango bo photo benga bango Elia Meshak ouais Meshak pas sali ba démonstration moi bambango wana si ko ngana eli bango na Mbappé OK o chebale na musiko kimi donc ya jeté suga na on a tepe na tout ekoti donc elo pena na esenga nanu ba pesa ngana mama toyi na bango ba sokola pena ba tige ko to bien ba yokanga. Donc naïe. Mazembe, moi j'ai complètement confiance à ta voix. Ouais. Beaucoup de gens au la bisopé na niveau il y a diaspora, baza complètement na confiance à voix nous parce que ce sont des gens qui te suivent partout où tu chantes. Ouais. Si. Mais est-ce que yomoko par défi tant au côté na studio au bandi ko yemba. Oyeba ke uzana charge wana mukongo na. Charge yango bango nyo surtout pe ba memango ka bongoti. Yango ngape na memia osiko. Donc, parce qu'il faut le dire, l'interprétation na oyomoro pesa ezasu et comme moi différent c'est comme moi makasi Mazembe musala nyo swana bat basalara toko ta studio moko balata casque moko wimaga moko tam so avantage na bangweza pour bango babimisa liboso mais oyebi ki côté na ndeye bokenda côté moté il était comment mais il était comme ça na nga nzambo asali ko na 7 OK. Ou alegi bango na monene. Ou asala legi on a c'est. OK. C'est ça. Donc et lo vraiment ngana zolinga. Ba tu ba pesa nga chance. Ba yokanga mo pexo zoya. D'accord. Donc ba OCP là. Moi je dis bonne chance à toi. Merci. Parce que
il faut le dire, il faut se le dire. Album wana, en fait, single Ezoya, ils ont annoncé, pardon, prochain album no Ezoya. Parce que vous préparé l'album, mais au bandina nous, n'a qu'au présenter bateau single album. C'est-à-dire la première couleur au PC pour bateau mona nini oye kozala makambo Ezoya. Ouais, c'est ça. Yango na lobby na yo, voilà, nengo lobby. Tu retrouvé Mazembe nini parce que quand on te retrouve partout, tu chantes. Hein? Ouais. Tu as une voix à Carlito, tu as une voix à Ferregola, ou qui n'a pas voix à Vena chante. Mais stabilité à Mazembe, ça n'a pas est-ce que tu as une couleur au bimisi ou au bimisi. Moi, ndambo pour yobika enregistrer mais comme belé. Moi, ndambo t'as 30 secondes, t'as 45 secondes. Serke nangayo na mapeka bayaya loyemba bayaya eyule zoye bo maye. Iolela ngana lela popol pasula na ngai iolela mama bolingwa kokongandu Simbaka wana merci à toi tout puissant Mazembe. Banan babeti. Mbeteng accompagné ngai. D'accord, c'est déjà bien. Jimmy Mbonda Mas Bass, ouais. Nani Soussou. Monsieur Mas. Monsieur Mas. Donc, coach Yemogo. Mais c'est Samuel là, Yoana pour nous diriger. Ah, mais c'est une très belle chose. Hein? Ouais. Je t'encourage. C'est Ezama Kambo, Michel Kombe, Aigle Royal. Batubasala, Titina. Ezama Kambo, Bato Babimar après, Basala Mingite, qui Azoyem Baboye, assister. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Il y a un grand frère Nayomo qu'on a plein Nathan Ozo Salamoussala a assisté et que ça l'a bien. Tous ces langues Tibakan. Comment tu comptes le sortir? Tu comptes le sortir quand? Na rentrée ou quand tu as été bon? Na rentrée, Tiba rentrée donc ils allaient déjà. D'accord. Parce que déjà bien. D'accord. Tout déjà c'est là qui pour lancer dans le moyen promotionnel. D'accord. Donc mon perso déjà. Donc il y a vraiment donc ils ont déjà nanion sur tous ces là donc il y a un petit bima. Donc mamouna c'est ça bien. Voilà, makamio tout ça bien mesdames messieurs, je tiens également à vous signaler que Congo Révolution organise un barbecue géant. Un barbecue géant. Donc, moteur aux alatés, ils ont un problème. Un barbecue intitulé Aimons-nous vivants. Donc, voilà. Aimons-nous vivants. Donc, voilà. Tout ça, on a tout ça le 4 août, dimanche, à Yambo. Tu rambo mon habit dimanche à Yambo. Nabi wa Yambo. Tu n'habites dimanche à Yambo. Dimanche à Liboso. Donc, le 4 août 2019, barbecue géant, aimons-nous vivants. Donc voilà, tous ça là on a Didier Lacoste Mpangi My Food Munkentonga ya oyemba biso za wana donc comme rappelez-moi tous en mboka nini na Boissis les Rois donc on a que 50 rues de Paris 50 routes de Paris donc voilà so kitika na gare à Melun au Bétiango 50 routes de Paris Boissy les Rois, donc ils ont 15 minutes dans la gare à Melun. Donc, tout ça, on vite fait au banana, 13h30 au bandi, au lié, au tumbi, au meli, au yébani. Donc voilà, bon mon affiche, on a besoin de numéro pour bien avoir renseignement et belé to bay Congo Révolution makambo bandi. Donc Congo Révolution organise un barbecue géant. To pesi en combo et nous vivons. Hein? To lingana, to zalapi. Donc voilà. Tokomi Nasuka Mazembe. Merci Nanengo on demande invitation à Bisso. C'était un réel plaisir pour nous de te faire découvrir bien sûr aux yeux de beaucoup de monde au Bota la Bisso bate belé balandako na bisiko yembaka parce que la voix est là. Ça c'est total mutako boyanga zate mais également visibilité na bakbat musuba yebakité. Merci également Nanengo au Kotagi Studio au Yembi. Enfin toko lia biloko zolamba enfin boti enfin moi na moraye donc et ça la biso bientôt bando yoka penze momoko to baki Mazembe nzembo nae yango mais on te retrouve où tu chantes où et yo pe jonga on pas jonga OK d'accord OK kula jonga mutakanga weekend na Paris donc samedi vendredi samedi dimanche partenaire en même temps photo fêter 10 ans le 10 août. Le 10 août. Donc, voilà. Le 10. Tout ça, surtout qu'on a un espace Noisy-le-Sec, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Partenaire Djonga. Donc, beaucoup de tout sérieux. Donc, le deuxième Congolais, sérieux. Après, il y a des Maloukoulas. Si Jean-Marie Bon, Churambo Manota, on a placé à la 4e, 5e.
mutu musufa zala nano pour moni ba tchaka mettre les bosoté à décevoir yo. Donc voilà, message na yo na bato tout balingaka yo. Message na ngeza kaka Mazembe mwana na bino donc leki na bino ndeko na bino donc message na ngeza kaka mo pex zoya. OK. Donc bientôt là et vous allez déjà boyo kangai bo pesanga ka nde matoi na bino do na sengi bino ka yangwana na sengelo musute bo pesanga confiance boyo kangai boyo ka boulot et salami donc ya malamu na travailler na ba grand donc ya oloba vraiment zate souci na ngaka nde boyo kanga bo sokola na matoi pour nyonso beneza ya bien. Merci beaucoup à toi Mazembe. Je voulais placer juste un mot pour tous les Congolais au Bao Talanga partout dans le monde. Bolingwa Congo et banana respect à hymne national. Détopé Samboka valeur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, dites merci à l'Aigle Royal Michel Kombe qui a réalisé bien sûr cette émission. Et merci également à Maya Kampongo Lionel. Maya Kampongo Lionel Naroba Xebete Sogida Lionel Bilmo Baksakuna Nabandako. Donc Mayaka Pongo, merci infiniment. Merci à l'assistance de Maître Churamboma, jusque-là l'imbattable. Churamboma. Voilà, de très loin. Je salue aussi Maître Guy Mafuta, honorable Guy Maître Guy Mafuta, mon connaître ce qu'il dit toujours. Pesambote na pera kulutu. En tétant maintenant en bote pe côté guna. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, dites merci à ces gens-là. On se retrouve. On a battu, faut boire ouais. Nena sali sumut. Ouais. Nga vraiment na pesi mbote na tete ndai maboko bank ya Marachel et Futa. Oh les moyens. Les moyens. Donc Belone Mambo, Serge Mambo, imbattable Churamboma, Serge Kabango ingénieur. Partenaire. Serge Mambo. Yoyebi déjà les Tissanzengo Floride en Condé. Patou Mosenjo. Yoyebi. Honorable. Merci Mazembe.